les gens maintenant ba continue ba nzela mususu bazui ba gris bazwa ko basket yango sous forme ya Saint-Esprit. Bona ko c'est naturel nini papa oyo zo mona muta avandi agandi Jesus moto ekiti pa et bani ko tumba cher na yemoko. Oh moto moi je connais toutes ces choses là. Je verrai avec ce pasteur. Deux amis à moi entre guillemets parce qu'on était ensemble avec eux, on a étudié ensemble avec eux. Tolena bango sika moko on a toi bandeko musala nzambe ebo sangisa biso mena bani kozika moto epeli en pleine délivrance en pleine délivrance ozomona sikoyo batu tofandaki na ngone pesa ko continue mais yakati ndengani pour moi ko tutuka ya lokuta nde tango moto epeli na kati église bani bani motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ai ya miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobake nzamba boeto koye elisusu api bien aimé dans le Seigneur enga merci na bino nyonso bozola na biso bozali connecté tika ete nzamba lola mona bino pe lola et futa bino bien aimé dans le Seigneur merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisé de l'Éternel nanga maziri ken apôtre Fabrice qui engata l'homme de surnaturel depuis Allemagne na maman mami mbunga motema papa Blaise mbunga Philo mukwaya motema Bivens de Monzamba lola amona bino kuna depuis Londres pe amona mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel et na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta elongo na frère papi Kongenda ma sœur Bobette pauvre l'angolaise Maria Bobette pauvre l'angolaise depuis Italie nzama lola amono qui sera sauvé frère papi Kongenda tozo lango motema ya mama Sylvie Wachini depuis Chondfond bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya kobaki nzama boye to koye et lisusu wapi. Comme je vous disais que nous avons reçu aujourd'hui pour vous pasteur et David Mpoto. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Ouais, nangola nzambe saba. Lilo bana bande bazolanda yo. Lilo bani nekolo bana bande ko nyonso ba se plaît nao na émission la fa passer. En tout cas nzamba soloku, nzambe apambola bandeko qui ont appelé de partout, la Hollande, Suède, par-ci par-là, bengaki pour ko déplorer ba magambo joleka na nelanga nkolo. On n'est pas différent des autres, tous on est serviteurs, mais seulement qu'ils ont reconnu la grâce de Dieu. En tout cas, ma félicita qui batinka ibiso tokoba toujours na vérité. En tout cas, nzambe apambola bango mingi tous na bango na mutema. On est là pour eux. Musala nzamba pesi biso atindi biso tokolemba te kosala yango. On va prier toujours pour eux. On va demander à Dieu d'une manière ou d'une autre ya kosunga biso tokende toujours liboso et elanga na ye et zala malam. Et zala malam. Pasteur David Poto bandekomi babenga ki biso par rapport ya ba réalité olobaki lors ya émission à la fois passée. Est-ce que vous confirmer, vous affirmer que votre caméra n'a pas que la pratique il y a magie
côté na kata église na ba pasteur parce que yo moko ozali pasteur. Oui, Papa Alvin, vous savez, faut donner une écriture. Faut donner une écriture, ou remarquer écriture et souligner biloko wana. Ozomona. Omoni yeso apesi lisese moko alobi boye. Alobi mutu moko asali langa na ye. Azui kona aloni na elanga wana. Na butu tango alali moyini. Ole akria elanga na ye, aekaka na elanga ya batu. Azui pe aloni kona na ye. Mais qu'est-ce qui va se passer? Na tongo mukolo langa tango la muki, aeko remarquer que nkona mi balesa nini e bimi ya malamu na ya mabe. Nda mituni question. Oyo nkona o ngam na lona kiangote. Oye uteli wapi? Ata na biso mi nakata ngoya awa. Na boriske nakata na oya nga ya malamu. Natika ngonyo so mi bale ekola ensemble. Na ère ya moisson na kokata nyonso. Ya malamu na tepembe, ya mabe na boki na moto. C'est biblique. Ta oyo lisese wane bana, c'est une prophétie. O yeso ndo banga parabole ya ngoto zalelo. Auquel diable a zuppé. Ba oya ye baja a memi bango ne langa ya nzambe. Oye langa na été. Il a aussi amené son serviteur. Au Bible le dit que les loups qui se sont déguisés en brebis. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il y a autant d'autres. Et je confirme que ma kambouana et va ne langa nzambe. Ma pratique wana et va ne langa nzambe. Pasteur David Bando Bazola na biso parce que na émission la fois passée to côté vraiment na mozindo ya masolo na biso te faute ya temps to côté qui émission nini oko lobana bana o ke bazola na le loba na molimo ba collègue na yo o bazola na biso en ce moment. Oui, Papa Alvin, ce que je pourrais demander na peuple de Dieu et à la vigilance. Au moni temps otokomi et rata moko makambo ekomi ebele. Elanga nzambe ekoti ba réalité ebele. Soko tangi na Apocalypse chapitre 2. Na verset nango 2. Bible lobi nini? Awa nzambe ndako na église à Éphèse. A lobi, je connais que tu n'arrives pas à supporter le méchant. Et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ozomona awa nzambe nde muta zoloba l'église Éphèse abina ebi que yo ndongo zana o sepelaka na bato mabete yo nani nde bana nzambe yo nani nde église nzambe alobi je connais ko ba oyo mibenga bantomba basakoli banganga nzambe ya lokuta yo église oyebi bango pe o sepela na bango te ozomona et na a continuer le biboye. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de là où tu es tombé, relève-toi avant que je puisse ôter le chandelier d'or que je mis en toi. C'est ainsi maintenant qu'est-ce qui se passe? On a la facilité que Oazamabe, Oazama Malam. Alors, le colo de la facilité Oyeba Yango, Bananzambe, Bonde l'Anzambe, Pezoa Mokando, Yako s'éloigner vers ces gens-là. Bako même biso tout droit, na lifelo. Mutu, Oyazana Makola Mutu Mabe. C'est mince ni Mutu na Arobimis. Parce que nous transmettons quelque chose. Mais tant où y est, avant d'embêter, avant de transmettre yo ni l'église oyo ba pratique ya magie koti yo sambela kuna. Je me pose la question parce que tu me diras que non ngana ola ngama mateya na mama la te. Oui, OK, on a raison, on peut sur raison. Na mituni boye. L'église ce n'est pas une maison naturelle. Non, c'est une maison d'esprit spirituel. Là où il y a des affectations. Maintenant, une personne ou avocamba église, avana magie, avana soloka, azana kindoki, azana namakabonganga. Qu'est-ce qu'il va affecter dans ta vie? Alors transmettre yo nin vie tokufa. Point d'interrogation. Église et là tant oyo mutuna mutu ameko ko soit conscience. Au gros de la fanatique à pastorité. C'est la fanatique qui ensemble. Ote parce que pasteur nanga wana to souffrir na ye. Parce que non. Quand tu trouves que pasteur wana makamo sala avec non embêter, retire-toi.
aucun de l'ifelo n'a pété. Donc ils ont confirmé que le pasteur Kissi est dans l'église quoi. Ils ont confirmé la caméra na biso. On dirait c'est comme si bande musu que émission na ça la fois passée baloba que non, net que makamo on a biso Roger Bakaya toujours dénoncer que qui c'est dans l'église, ba faux pasteur ba comme bande webele ba télémélarant que eza bien te ya te le banza matika ko panza kobungisa milimo ya bana nzambe yo sko lelo ye ozo beta ba masolo ozo confirmer liboso caméra na biso peke o viva pe na ba pasteur musus baninga no entourage na yo o basima ba kis oza témoin oculaire oza na makamo o ke oko fongula lelo net ke o ye confirmer makamo nzambe alobaki na Roger Baka aya koloba o ke bazo télémire non na ko souligner eloko na bien pe na bagango la fois dernière non par rapport à ba makamo zo ba qui se côté ba pasteur bona bande muso bazotem parce que na yami ba invité mikolo moi ba lobi que qui c'était ezali likambo ya ba surnaturel parce que yozo confirmer que qui écoute ou comment papa Alvin likambo surnaturel wana nde eloko ye bomi église ensemble lelo likambo zo ya surnaturel nde bomi église ensemble lelo pour la solo bango na mokana que vous recevrez une puissance d'en haut sur le Saint-Esprit. Ce que continue à Kati ya mutu d'office, il faut comme ça mutuana une nouvelle créative, une personne puissante qui peut faire des prodiges, de miracles, patati, patata. Mais le problème c'est que c'est à niveau nil. Problème est à niveau oyo. Les gens maintenant, bah continue à banzela musus, bazui ba gris gris. Bazwa ko baske yango sous forme ya Saint-Esprit. Pona ko besoin c'est naturel nini papa. Oyo zo mona muta avandi agandi Jesus moto ekiti pa e bani ko tumba cher na yemoko ne c'est naturel. Muta azu ba panier bazui ba enveloppe batie na kati abeti loboko moto epeli ba panier bani ko zika. Et ça la m'a rappelé ça solo. Mais je vous dis moi je connais ce monsieur là. Ah bon? Moi je connais. Nakumba amina ngamoko. Tokena prier pande ko moko. Tant que tu pries, minute à kotanga, to monika libana muto afu baluka. Pana ye muto so baluka, papa na bouger ma sawan. Tal. Ndeko to tal. Mila ko muto na koti na kati liboma. Liboma na papa. Ba bondele liboma sa nini? Abik ndeko na nga kota nzoto malili. Abi en tout cas ndeko yo nzambaza na ye ngana bise lokuta mankiona. Abia David yo pole kisika kote na baninga kote ngabi makambo yebite tika kotia tembe. OK ça va total neko kumbe dimanche mususu et pas ndeko mususu badaka baninga na owana to konti prière minita kotanga aboka misu libanda amoni kaka liboma wabika kuna sur l'église on a ayerutu konti na église papa azelaka kutu teke babonde la pona ya bika ndeko na télé mabimi abanga na téléphone bima kuna bimoko zika ça c'est blague avec Dieu on se montre mais na bana nzambe te ba mo la bikeno miracle lokuta lo funu des choses qu'ils ont fabriquées. Oh moto moi je connais toutes ces choses là, je verrai avec ce pasteur, deux amis à moi entre guillemets parce qu'on était ensemble avec eux, on a étudié ensemble avec eux. Tolena bango sika moko on a toi bandeko musala nzambe ebo sangisa biso to bandi ko évoluer mais tant to ko remarquer que non oyo nzela na ye ezo simbate tout ça la nini c'est par toi donc de moi so que na gauche na droite ou que na droite na gauche c'est comme ça qu'on s'est séparés mais je connais beaucoup de choses mutu baké ba sombi poudre de chasse nde ba ko zongo ba ko sanctionner na matière mo bonebi comme on ba très bien. C'est comme ça que Barozo maintenant, Barozo a du pot de chasse, a du huile, a tiens on a quatre, a tout ça on a ni na enveloppe et a aux matières on a tant tout ça le beaucoup matière on a huile sur tout est comme un peli. Ah bon, n'est pas né non. Ça veut dire que ba sombaka poudre de chasse, baké ba sombiango, tant ba sombiango et dans la matière mo boy entre glycérine et besourinini, da huile mo boy, tant on ba on a huile wana. Bah on va faire tout affrontement il y a huile na matière wana et tout ça ce que tu regardes de fils malamoko moi te fais peur bamba bengo nini surnaturel ko basala ko ndeni na cher
J'ai connu un ami. Il a fait la grande nengenine. Il y a voka à Jouil à Sopina cher. Bandi ba éviter. A Jou poudre wana. Tant qu'on y a abana maramne wana. A vu ache na loboko. Pendant que à Zolo ban église. Ah bon, je vais vous démontrer la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça. A ko Zolo boko ne wana. A beti. Tant a beti poudre wana na wil wana et tout ani de fils et pelisi moto bandi migande bazalaka wana ba oya kututuka bani kututuka ndena mituni motuna abo tutuka na mulimo nzambe to abo tutuka na gindoki na ye to na ba sentiment na ye bandi mi pe ba tu mususu ko tutukela bo tutukela ngala mona mutu mizeka matusa molebeta papa mutu ndoko tutuka abo tutuka croyez que c'était de l'onction. Tant au groupe Ekati, Bakure Kei, musique Katali, Mouta Banako Tutuka Papa, se replace à zone normale. Son ami Tuni Boy, groupe Ekati, musique Kati. Est-ce que Saint-Esprit Ekati? Ce qui est Banako Tutuka dans la Saint-Esprit. Saint-Esprit Zali. Et veut continuer. Mais il y a Kati Ndengani. Pour moi, Tutuka Yalokuta, de temps où Moto est péri dans la église, bani wane kututuka ndena lobaka na église na ngai ngana lobaka yango église ko la pesa ngana kamba bitutukela mususu na lingaka yango te najali nzamba zalaka déjà seul ba là où deux trois sont réunis je suis là yo nazali depuis banana prophétie nazali ba piton na kati musala nzambe ngai OK yemo ndike là où deux trois sont réunis je suis au milieu d'eux so yo zalaka najali so tutuki najali. Et pas nous quelles sont les pratiques côté na kata église au que bando ba ko remarque au pe que salama na baninga na ba poche na au fond na bando bazola na biso na lobaki yango la fois dernière si vous entrez dans une église beaucoup ti ba beki ba tondisi ba beki liboso ba chaise roulante liboso kokende gauche droite été. Tout ce que nous faisons, et ça pour la gloire de Bisoté, pour la gloire à Jésus, gloire à Nzambe. Même hier soir, dans Jean 11, tant que vous avez prêché le message à Lazare, que Lazare a couffé, à Dobela, Christ a biboyé. Malade à Lazare, il a très peu même en coup, dans Kunda. Mais ça pour Kembo Nzambe, et Kalisama Nanzela Monanza, Nanzam, tout ce que nous pouvons faire, bah miracle, et ça pour la gloire de Bisoté, pour la gloire à Nzambe. Papa le vin na ko bete lo ba témoignage na kati église ogo fungola munoko. Je vous dis ogo fungola munoko. Si quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu, si quelqu'un qui croit à la foi, je peux être la première personne. J'ai expérimenté la puissance de Dieu na kati ya ministère nzama bengelingai. Je vis comme atesco na ko pe ba adresse ya bato okeyo tuni et donc okeyo tuni ba oyebisa yo. Mais nous ne le faisons pas pour nabiso. C'est pour la gloire de Dieu. N'avez-vous pas dit que nous sommes dans l'église? Non. Ok. So que na Willery qui goma. Que na Willery qui goma. Au coup t'as béqué ça on. Bah c'est sur l'antenne ça. Ne place pas son ba pasteur. Qui n'a pas battu madame Musika. T'as pas au moins n'a pas passé mususu. Bah ça m'a pourquoi bah là que ça qui miracle ça mina église. Akeya sombi ba ke ba coopérer na mutu. Tant ba coopérer na mutu wana ba komise koka. Baroyana ye inde l'église mbongo muda bimisi mbongo ya chaise roulante na pasteur ba prier pour na ye papa atamboli bazu chaise roulante ba tcheli boso moni mutabiki yao papa na ngai là où la parole et l'esprit s'accordent. Jésus-Christ est le Seigneur. Là où Christ est de fils, il faut ba œuvre na ye to mona yango. Mais évaté tous les chanteurs to tient l'église ao. Hier soir le ban a paralytique il y a 38 ans. Abi prends ton lit, lève-toi et marche. Alors ba kata ke tigila ngai metoy. Zo yango kende nango, metu na yo kende nango. Mais oya bango za nini? Metu na yo tigela biso. Est-ce que ça dit? Parce que pasteur David Bande Obazola na biso nande ozo confirmer que qui ses alliés ozo peut-être par exemple ya baninga na ba collègue na mususu OK ba sima ba qui ozo confirmer boso caméra
yo pe au travail pe na bakisi il y a pe bande mususu moko kutu ya bande ko boyeba na bango abeti na lisolo ke yo po simba au travail na bakisi bande bazola na biso Pasteur David ozolo ba bien olo ni noko lo bana bango ozolo ba ke non manger côté na église yo po travailler na kiss et par rapport ko confesser ko tika banzela wana ko tatola monnaie na tu as été frappé na ba kiss. En fait, il y a quelque chose à souligner. Oui, à chaque fois, il y a de ces gens qui disent que jamais qui s'en a fini. Papa, la plupart va l'okuta. Ba pasteur au balo bon. La plupart va l'okuta. Ah bon? Et puis bon. Bon non. Ba ko sa hote. Bisika ba zo kiss. Ba ebité. Ba sala ko monate. Mukolo ba oyebisa muni porte ba zo kiss yango. OK mbam. Ah bon? Moi j'ai vu un frère, un pasteur avant de pas ngai. OK, vas-y. Pasteur wana jour na betele li solo na kuta na mutu mogo. Yeuda alika na télévision, ba kisa lo baka yango, abi ba kisa. Na kuta na mutu wana, il m'avait donné son carte visite. De visite. Non, ya kota la ngai patati patata. Quand je suis venu, na betele ndeko la li solo. Takutu mutu moko boye yoka ndegwana ma chérie pianga numéro faut ngana mituni yo pasteur on va faire nganga numéro pour kine nango wapi moi je l'ai rencontré na circonstance nini moi na nanga moko à église que je salue en passant papa Norbert avec muta DGI to kutani na ye na nzela tant to kutani na ye il me dira non papa na gota la mutu moko pardon, c'est comme ça quand ton côté pas Moutouana. Mais Moutouana on a télévision. C'est comme ça que ce monsieur appelle ça ma carte de visite naï. Dene ko betela ndekona li solo. Mais au moins ni pasteur ndenga so bonde la yo o pesa ka carte, o pesa ka numéro 1. Pona ke no simakisi. Ah no simakisi. Ndena mitema na binga nzambe na ngai. Moto son apprécié et ga simbikisi. Nani a occasionné nzela pour simbikisi. Pasteur David Bando bazola na biso c'est entre nous. Parce que lorsque ke bobango travailler na bakisi bonzambe bazotanga komo ya nzambe Dieu est ici bozote ya pe de loba normal mais bozo travailler na bakisi bobango yoka on est bango déranger te que moralement que ozongi boeki liwe ko ya problème mo beko yo okufika bona okosela. Nzambe makame nzamba za wana te bozo travailler na bakisi. Ouais, je reviens maintenant pour vous dire une chose. J'avais souligné quelque chose très bien. Na bana na bigeno ebele balobaga na osimba kise po éviter. Mais mungolo ba oyeba ba okendemba mbangu. Papa, je connais un pasteur on a appelé ce mot en passant avec pembe na ngai pasteur Didier Lawa. Dans la coin Kabinda aviation 3. Ndeko wana après ça ma félicitation. Abi ça ngabi mon frère oza mutema. Abi ça oza mutema. Ndengo yebani. Na ndenge pe okutana na makambo. Ndenge ba sollicita yo et que til le contacté oza mutema. No yo kota na hote. Papa yebisanga na kuluna tokoli na ensemble ebinga bien que non muta ma kofi tout ça pharaon na campus ba yebi très bien ozomona donc na uti na baloenge wana mukolo moko na bondela pona mutu passe abika mukolo moko na pona mutu paralytique atambola mukolo moko na pona komba abota mukolo moko na pona baba aloba. Mais quand je me suis converti dans MBS ces choses et bandi ko s'opérer ko salema sauter dans la bateau bandi ba kombo Yesu na vie nga yo na jebisa yo. Je suis la première personne où il a confirmé que le nom de Jésus et sa histoire et sa slogan c'est toute une réalité. On a expérimenté ça. Maintenant ce que y a bilo kwa bongo mutu 2 ans 7 mois na kwa ya Kapanga Belgique na bandaka onel te dit avant tambola te paralysie totale partielle te totale pour bouger pas bouger
2 ans 7 mois est-ce que resali ba pota wana awa mukongo tout ça je suis arrivé na kuta muto kiné bazo sala ba sala ba kiné na yebisi maman frère wana muto ya kalisuté moi je vais prier et le Saint-Esprit azo bana ko sala ye kiné. Chose étonnante, je priais pour le monsieur, na ko se retenir na kingomba na dans 3 jours. 3e jour à octobre. Na kingomba mangengenge. Le monsieur est resté na 12 heures. Une personne qui ne marchait pas. Na 12 heures azoka maboko abatu. Bakanyi batumla bakolongaye bazo balusei pendant 30-40 minutes. Na poko ndenge moko. Na tongo ndenge moko. Je vous parle d'une histoire que moi je pas vu, mais mon père biologique a vivre yango. Beau-frère Nangaï à vivre yango, Bachaka Tembaki au Tarayango. Et le 3e jour que je suis descendu, à minuit, na kata veillé, en plein louange, le messie a tellement à Tambola. Bon, yebi sangai. Si ces choses s'opèrent, cela veut dire que Nzamba Sanini a sali, papa. So yebi sangai, so Nzamba osala makambo bongo. Pourquoi pas croire que non soit la kabiso à Kokisa Yango. Nous sommes à la Kabiso à Kosara Yango. Moi je n'ai pas une grande église. Web église, Totongate. Web église, on n'a pas des instruments. Depuis peu, on a progressé dans l'église, on a l'église, pasteur David, on a beau marché, on a l'église, on a instrument, on a l'église, on a papa. Son abi na tonga yango na bavanti obamba sala na otonga ngombango ozo comprendre ngai bavanti ya obimsa ba mafuta na mutozozwa mutozozwa ndeko na ngai na kata yote mutazinguma ya muke ba melise puku bazunguma batia na saki ba mama na ba papa surtout ba mama pasteur aina ndako na yo prophète soi-disant prophète. Ote maman côté la chambre. Na somo na molima nguma na ndagwa côté la chambre. C'est la prière boye boye. Kokendete. Ti kala na na salon wan. So abi kende chambre, bokende na na chambre. Dès ko côté na chambre azunguma na yabinisi abwaki. Na kata na ko bomi quelque part. Tango sirisi obimi nzama pambolo akei. Papa ba 3h 4h a robenga yo mama la muka nazo mona mulimo nguma na kata ndaku la muka tangu yago ya aibi ko taboke loko na bana pri fungula tibungu mabimi ako so ngobongo te ko yebisa onini bimi sambongo akatelo montant 2000 3000 nzambe dino senga ka mutu monga katele montant. Avant prière, action de grâce, pesa 1000, pesa 5, 1500, 800 francs. L'offrande est biblique. L'offrande est biblique. Et l'offrande est obligatoire. Et pas bananzam, il faut pas y avoir un mouton. Avant prière, non. On offre à Dieu selon son cœur. Ah bon? Oui. L'offrande n'est pas conditionnelle. Mais selon la parole, elle est obligatoire. Mais qui revient na conviction ya mutu yo mosala nzambo zoka la mutu pesa nga 500 pesa nga $1000 au moins pas que nzamba yebisi ngai il faut payer $1000 nzamba yebisi nga pesa nga 500 nzamba ko te na moto monta ezala kati monta auto yebi kakako muta ko pesa mbongo autant et ça dim oyebi que moi nanga simaka 200 faut dire mais combien il y a 20 mais au flanc nous c'est mutu no pesa non papa wapi donc yo so prier les malades mora bi qui sam sorte que avant que au prier les au singa bambongo te papa kende l'église ya ko tuna bana sala mission dans l'église tuna bana nanga ba ko yebisa yo balobaka nanga lo mwabi abi eloko to se plaka na date. En tout cas, makambo mbonga za innocent. Je sais pas. Na mwana moko na mwana moko tu te ka lupango. Ategi lupango fala bien apianga dim. Mais mwana wana juna dim asani ni allié. Italien na sabeti. Talinga. Est-ce que faut na sanini? Obligé était. Ya musalani. Oh Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Dieu wapi. Nzambe alobela bango, nzambe talobara te. Lokuta. Ah bon? Quand je vous dis, c'est faux et archi faux.
ngai soki nana besoin mbongo na wayeso papa vin pianga mbongo e bana ba bien nana tata waye besoin demadi salabo lokuta azu di malie Pasteur David ngana besoin mbongo te on a posé na siko église na tongite na ben simata système ambunda kutumbonda na kana ngote mabuka ale l'homme de bando bazolanda biso to ko beta lisolo ya moko ya ba pasteur bakanga pe ba kumbukuna lisakoti kotaki miracle moko ya baninga na o peke o vivre makamongo lisolo ngizande na prison mais autant na komote ko za bien ouais oh so il fit un vieux que je connais, un vieux que j'avais de l'estime, que j'ai respecté beaucoup, na Moussala Nzambe. Mais après un temps, au moins il y a place problème mes amis. Mon il boumouille. Ceux qui ont apprendre à éduquer les boumou na oté, au Keiba. Soit apprendre à côté les boumou noté, au commerce comme moyibi. Déplacement besoin de là, yangwana. Ba pasteur ba komona posa ba ebana kaka lelo batumba makaka lelo ba koma pe kaka lelo papa même bible bi na tirete abinote mwana we abotani ga lelo so bengo papa Alvin o kima mwana no moko boti abengo papa Alvin o kima o benge lima mono kisimbi po mwana loba mwana tambo faut passer temps c'est de même père Moussala Nzambe et dans la tana ngwe kolaka yana tana ngwe funga maka malembe na nzambe okomakaka nzamba zalaka fidèle na ba promesse na ye soki nzamba la ki suka akokisa ngo kaka mais lelo nini bato ba supporter pas cité akom na posta tomba mayebana vieux wana banala bien un vieux que je dis que je respectais bien que j'avais de l'estime du respect. Qu'est-ce qui s'est passé na posta goyebana via kota ngana ve événement vient ndengeni presque ne ba no vieux okuti aventure to kenda campagne vie awa n'esplanade na martirao la campagne wana te na commune ya Kinshasa ni banda wana nini leka joba via coopérer na taximen à la tin Zambala ba penser là na ba client na kati vieux gotoyo prier papa tangu taximen na komika pembeni ayebi mutu na ye pena basinya na bango atine de sécurité bo telebisanga taximen wana bani bautane basa ni bautala o ba jena bango telebisanga taximen wana tangu taximen ba ebise bolonga kuna ba pasana aventurer taximen aliki balange ba sise bolo bengaye aina ba client taximen ayo freiner do yisina bango taximen azongi akoti abandi ko sabolela ye taximen zo kuna bude kombo no boy koko na bino boy nyoso na lokuta taximen lo wada jasani animaka papa ya solo tala kutu ndeza bambali yayo ndengo telemi moto nzambe zo yamba yo taximen bisika zaki akboy ala teki nzambala panaka kwei ndenga zo baluka wana nzoka siko taximen na selinini azue tofu moko na se atie on a pétrole ndenga zo baluka wana papa bimisi briquet a tout ça taximen na bani kozika moto peli en pleine délivrance ozomona sikoyo bato tofandaki nango nde pesa okopeleka no viane aventure bato tofandaki na bango yoka via beti numéro fona beta fona zonga pas vieux numéro ni via beti fona pas vieux c'est comme ça mémoire nanga baniko ko fongwama via tala biloko ne wana sko vie ayoko bana niveau que il faut yeba na niveau national en tant que taximen aziki qui pas kufite ba yango bo moto te ba bomo ki yango te papa na ngai quoi ça ça dit que azuma étoffe moko azuma étoffe atie kota mukaliba ko moto zo ki nzo to mobimba te moto zui e bana ko zala nini na elamba na fulaka la ataki na sika tanga betanga bokwana azobuma yango ozomona papa mais tikala sekisa yo et là ben prophète moko
prophète wana yaki na besoin de pratiquer ne pas ça va poudre de chasse wana et ça les mine ngani ça je vous dis même moi dans mon église à l'église il y a prophète wana a ce que ça nga makasi na dossier wana prophète abi appelle sa moto tumba ba enveloppe ba go zelamba ba fidi ki prophète ba enveloppe on isa yani ba ina ba requête ko ba requête ba ko na requête abi misi mbongo tiki ba requête na ba enveloppe asangi so faut appeler ça appelle la moto kita appelle no ibi formule on nga bando salate so ya seli siko ndenge nini azu ba fini ki lamba nzo ka jusqu'au pétrole abi misi a tel grave enveloppe a jusqu'au fond les tirettes azu et allumette appelé c'est tant on doit payer ça moto et que tumba ezi nini enveloppe na pétrole moto et puis moi casse et zongé est-ce que tumba est la mission mon gars Jésus abi ma comme ma la ma abadi mala mopo et que refese aki mo na kata bureau vrai oh mona sigoyo mwana wana tama kei ndala nyeso na kati akekuta azokanga etirete nazikiti aisha moya naziki parce que ninde ko selema nzamba pambola papa mission okakoi nde mwana wana ayeko tubela nzamba pambola ye nde mwana ayeko tubela papa tala makambo bobo abetelinga makambo je vous dis okondima te bon c'est comme ça que ma moto wana papa parce que vie ayeko zo numéro oh fallait aller au niveau national vieux wana OK aller au niveau national parce que pour la pasteur ouais pasteur na barumbo OK tu as une église na commune Kinshasa mais ndako na barumbo mais normalement abanda église n'est pas na prison voilà nazo ba très bien na ba 2003 bo national assistant pe na ba prière abana ba rumbo ngena Kinshasa parce que vie ko sala maneni a besoin d'un niveau national. Il a besoin d'un numéro. Son numéro, a sacrifié le pasteur. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il fait pas fait? Il a besoin de pasteur de mon église. Athée. Nous avons comme on a été. Viens avec moi solo. Bamoto. So bangona bango bakutani. So pendant que l'autre est en chair, on a veillé on a yemo kwa ibisama. Mais petit na mona mystique na chair wana. Denga so na tiki boy. Mabe. Ayo beta pe wa numéro na. To ba bengisi akene hotel na église. Parce que ayo ko mona so ba je or yeba pasenga ka asakli ba pasteur. Le abengisi pasteur moko aya. Côté panaï. So ba bengo na ba église moko kene hotel. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Musala nzambe ba réalité belé. Josué adobunda bitumba. Amoni mutu atelemi alati pembe mbinga asimbi pe. Yoka question à Josué. Est-il le nôtre ou le leur? Tant Michael ezongisié, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué comprendre quoi ta biso. Aza ba côté. Parlons ngolo bani. Parlons ba boy. Mutu apparaître na kati langati ya bitumba. Ozomona, c'est elanga nzambe. Otoza. Tobuna contre ba démon. Amoni apparition ya mutu na kati wana. Atune quelque chose oza biso to ya bango. Habité naza chef armée donc ya bino. Il a compris que oya biso mona sema be ezate. Soki Michael malgré mbingana ye. Abe je suis le lait. Je suis ngata la mbingate alingala papai. Banga babunda. Ozomona, problème mes amis. Et ça le loco nous apparitions tous na casquette moko. Banganga nzambe, basala nzambe. Mais fond na biso ne place problème mes amis. Oya yebi ke na kananga kunate, na kananga mususu. Bobi ke na kananga mboy. Ozomona. Maintenant, comme on n'a pas la facilité d'identifier toutes ces personnes-là, et nous vivons avec eux, voilà pourquoi ils ont une facilité parfois. Il y a aussi la kaba, bamabewana. Donc, c'est comme ça. Peut-être que le solo, oh, il y a pasteur à l'examoninga na pasteur. Dès que ma belle si moninga na cher, moninga doteya. Pendant que moninga zoteya, abando mona mystique. Paf, yeba bia beti ba numéro naï. Ah yepe. Tama solo. Abeti ma numéro naï. Papa eleki. Ne mukolo église vie wana. Tango ya silisi ayoleka.
abeta bi ape communiquer lobby na tongo to na culte matinal awa culte matinal na biso na lobby to lata noir il faut to benga na esprit de mort na kati église fait comme ça tamba yokani bongo ba benga l'esprit de mort atesko muto bengizaki ate asu lundi na tongo nde maintenant lobby na ngona tongo mupa écoute ça y déjà banoté il vient dans ndaguna na moi ça a fait le déjeuner papa Sili ba bibi ba sur église ba bengi pe d'église ba tout ces bandits donc je wana prophète pasteur wana o ya tala succès na commune qui ça la succès moi odanga ko monezade surnom na ida kitalata na nkolo kita vala avant ça ko massacre avec la liste qui la précision parce que lorsqu'à Kofi hier azwa ki ba kiss pour na ka comme prophète des nations ce que condition ba pesa ki Alex ka ba collègue na ba pasteur. OK, vas-y. Otomona. Il y a liboso est raté. Abenka mutana est raté na bengi sesus. Lundi ba sala culte matinal. Aibi c'est église bolata noir pour to ko benga na esprit des morts. Lundi ko ina tongo culte bandi. Na mu pa wa benga ngaka Alex wana. Aipe awani ko tia déjà. To pendant kazoté et le bivi wana abi. Aye ko mona sko o ya dimanche ki muke. Mais o ya jou wana e bagisa. On l'aurait pas à se préparer en conséquence. Donc, yépe muta moto. Ba kuti ma onzo mal. Zamba lol. À se préparer en conséquence pour à contrer biloko. Yekuna na ndakuna ye nde avandi ba melite sili abengi l'église o kilite bani moté pas sabane wote ya. Abisi moi si tokende sko yo église ba koti na type il a eu ce venu le téléphone ML atiki ba téléphone ndako na yebisi moi na ye ke nous olanga ba téléphone date na mutuka tangu moi sa côté de ba téléphone avec libanda kakibeti moi nzuto malili makili panzania tangu abimi akuti mobali na jipa che mutu na volant moi sa côté papa tokende na ju déjà kimia papa atombola boy makila nazolo c'est comme ça ba téléphone on là ba benga biso to goma na hôpital wana Sibé c'est bien trop tard à transférer dans mort d'Angalima nde na kati ya mutuka ba kenala vient na biso on ko moda pasteur un vieux que nous respectons en tout cas vient ngai zamba pa mo aibi ye mo sozolanda ay mutu aibi ke na lo bazaye c'est un vieux que nous connaissons modèle tilelo ba vieux ba ni bango ba kitala ba na sima ba vieux wana tilelo wa modèle na kati ya elanga ngolo de tamba zo kende na kati mutuka na soda mo wa Mukongo soda na tuni pasteur wana abi ona niwe abi prophète abi prophète nganga ba bete konso kibota abi te prophète abi nga Mukongo nganga ba bete konso kibota. Ah bon? J'ai ni cause qui botte en. Ba bete mundu kia butu. Ah bon? Dona ba jeune bango. Or nini yako linga Alex muninga na église koto ya doteya. De moninga contrayer ezongelier. Donc ninga Alex muninga na pasteur. Ndenge za ke ba pasteur intel a koyi na cher et ba mort normalité. Bon en fait il peut arriver parce qu'il y a des pasteurs moi kufara ndeni ya kufara na cher et dans la suite il va travailler les kaka. Pas seulement fait là bas souci marambo belé boye asenga banimbo frère baniba piate asenga baniba piate asenga di quand nenga regretter wala boye motema pa koya akufa sur place on est dans la quicité ce que pasteur aninga Alex moninga na ezongelier. OK ba même qui na hôpital suite peut-être na c'est quand ndenge kakana beta kana kufa ne mobima yangwana donc tokoma Sibé boye à chaque fois déjà non agene ngalema morgue ndeta bazo kende ne père wana Mukongo atuni nani ebise passer pasteur tenganga ba bete ko soki bota c'est que ba pasteur misus bazali o bande kisara baninga na ba musus na bakisi mais papa tango zo ba kri musus ba nzombo na tangi koma mudu de ndra bolimbisa ngai nebe ba ba mabe ba kanela ka batu batu finga ngawa kala mingi de mabe makasi tale longi mabe yo pauvre moko boye osane loko nini yo
tokoboma yo tokobeta yo na ba émission salaki kabe émission salaki OK donc nazwi ba menace à l'insécurité tokobeta yo ngabi yo kobeta ngai likambo te ya kobeta ngai kasi parce que mettre que ba pasteur ba proposer ka ba ninga fait que ba na bango ke ba initier ba na ba kisi jeune ne et c'est caché en fait il y a quelque chose au monde même Christ tango asala musala qu'est-ce que Christ a fait? Il a besoin de disciples à travers la banque. C'est des mêmes pays. Nous sommes dans l'église, on a besoin de bana. Tout travailler dans la banque, c'est bon musala. Nous là c'est bon musala en Zambie. Il faut gêner, il faut le Zambie, il faut bang en Zambie, patati, patata. Bango pèse qu'on est bazawana. Bana besoin musala bango et avancer. Alors ça ni. Faut initier banana yé. Moi je connais un frère. Yebana nemo bimba a commencé bango écrire à mankioniste. C'est dit gabana wana ndati na bango na l'église baninga ne mususu à côté de quoi l'aveugle, à côté de quoi la coca, d'abord bien $50 aya pesi passer na yé 15 moins 20. Bon mususu kali yé. Ozomon. Bon on est bien folle là. À côté ban même na vieux mususu ya limité dans temps comboté. Moi je connais malgré popularité. Il y a des comment monter. On a limité malgré popularité. Moi je connais et j'ai des preuves. N'a pas numéro à battre. Ah bon? Pour pas travailler, n'a pas tout naïe. Moi je connais Webin de Godadou bien. Dadou naïe bien. Ah bah non qui n'est pas vieux one. Ah il n'est pas vieux one. À l'endroit enseignement, patati patata patata. Ah soit le la modèle, le la père naïe. N'ana télé melaï. Et ça veut Dadou. Ba vieux wana ba ventiri mon cher ngabi mukoleza yo so mona mutu ba tia témoignage nyawa midembiki papa nyawa midembiki angelo muta dembika ka nyaw to nyaw yemo ko ami dembika mika ngisinga to zala kanini tang bare magege no témoignage na gi ba ba découvrir ne ba nkiona ba longola ngombangu ba to batala yango ba mamna loba je on a limité mon iba témoigner na ma papa na ngai yentel so nyawa to ngisaka ngata nyawu atika la meso kata muta kufa na kuta midembiki bande ko na lamkuna kuti nyawa midembiki ba ba filmer ndena miduna na vie wana par rapport à sagesse na maila ya nango a osa témoigner ça bon au beta de cela jeune fille mo so ipe c'est ça na koba à sala na éviter oui ça je vécu cela cela veut dire que Bazu Moutou, mon amoisi, Aju Koba, à la dimon moi sous-vêtement, à côté Koba. Yamouké. Yamouké Nakati. Quand on a prié, on a prié. Ah tellement, nazo mon famille bino boye. Et pour lui il m'a coûté ndengo ça on a tala. Après, abani ko libérer fonction. Ngoya za meso la tondengo ça. Ozo koya, ene loko mozo bima, botala ebokanga. Oh, so you non local mon passé so ado ben na sous-vêtement malem kobe zo bim koba oh délivrance lufunu ba mususu na l'église na bomola makamboyo mambo na loba basala nini ba okene ba soso ba kati soso mutu ba zo makila ya soso ba tia na sachet ba ke ba tia na congélateur. Ceux qui te zalobi ben apoko batina ko c'est pour la thé on a sachet ceux qui era culte koki makila ba pe momos momo faire l'enfer ni aya vie fou vêtement na acha na kat ba e prière papa et à tellement zamba zo ebisanga bon daranja Dieu m'a dit Dieu m'a parlé Dieu m'a montré na famille na bino boye beaucoup de nous ba règle na o mona ngosuté mine na bondi la osomona re plus ça c'est manaï ngouya za merde sugoi ya ngwane bandi tango duba ko wone bebe akimi mbango bolse toilette kotola ndai kotola landi wana papa ndenga koti wana lokuta akodaka musapo yo atubika na sachet wana tang makili panzani tango we bebe na moni makila soso
akila soso non c'est ça makana na kombo ya nzambe mais to komi wa tozo kindewa kombo ya nzambe papa na ngai donc la pratique wana on est contre ces choses là ngala yebi pasteur moko na bon marché wana avec na limité ba ko mama na loba avec na limité ay na bon marché ana succès na bon marché wana ba kena na kaya mutu epana ye ya baba loba te mitala miracle la non mais ba na ka wana epana ngai mutu loba azana limité na funa na première ri so di lando so ni wana première ri alongwe a na bon marché avant okoma casino quelque part wana ana succès makasi ya muluba natanga kuma mutu te bakena na kaya babe pa na yaloba te mais ba miracle to sala ka wana mais bayana mutu na epa na ngai l'église kena na bolobo A13 Sœur Lorette Mange aloba l'homme de Dieu bando bazola na biso par rapport na ba mamnyo sozo c'est que ba pasteur basala ba kombo tondimela bango te nzambe adana bango te bazosa ba makambo ebele koleka sima ba kombo na ba tondimela nde ba oyo nzambe nanu atomboli to comment en fait aventure côté na niveau nyonso mais na ba ona nzambe atomboli te aventure côté ba ona nzambe atomboli aventure côté on ne sait plus comment distinguer ya vrai ya faux baza wapi mais seulement na do benda bana nzambe matoi avant de se présenter dans l'église bon de l'ensemble par rapport à l'église nzambe ala kisayo moi je connais des gens à outi yolo na venu wa Kenya nga na bon marché nzamba loti sendoto a pese na adresse ya église mama na yekuto aye alongo yolo na wa Kenya oleki kapela na kapela de ti est-ce que nga na sali bon marché abunga kuta kubunga ti ya luka dress ndeba pesa dress na ndoto aya komona ngai c'est pour dire que Dieu est capable so bonde linzambe orienter ngeska malamu nzamba orienter yo nzamba kolakisa yo to landa église de bato tombama te fait que nous déplorons j'ai des gens l'église aye boye pauvre bonde linzamba pamboli akei ake témoigner l'église mususu pour totonga te ba ngula batonga. Moi je connais une maman à base de l'église il on a limité maman wana mobala qui met pendant 17 ans je dis bien 17 ans mobala kota libala bakangai na kis na kisangai 17 ans s'il vous plaît assemble la kuna ala bena ko ba maman na nyoyo na otanga kombote cette dame ne ko ba na nzela ya mwana na yi. So moi né à même église. Aya pe bongo bongo ati abani oya. Prière na sakole lié. Or ba kuma kutu mama tie pa marabu. Marabu ka confirmer que mobali ne bakanga na kisi. Mais malgré marabu et simbate. Quand on est venu à l'église, je priais, nous avons appelé ce message. Tala. Na pe mama na message. Prier mobali azonga. To banda prière. Maman wana bi 17 ans mobile 17 ans a oumeli l'église wana mais et pas n'a pas même une année mobile longwa li balaya konyo sto parlo de nous c'est ça mana 10 ans les années papa déjà mut oyo a fait la faux miracle mut o déjà a fait la faux miracle déjà wana ozo blasphémer contre le Saint-Esprit un péché impardonnable. Et yemolo ko prédicateur ayebi yango que péché n'est impardonnable azo sala yango cela veut dire andimi déjà li felo tango mutu andimi dali felo o ka fike ako travailler pour l'intérêt nzambe yebi ako dali felo il a sacrifié sa vie ce monsieur est prêt ya kokota loge ya kokota soloka ya kokota bonganga tout ça pour être gloire na sena moyao ayebana asana mbongo asala kombo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Toko moko na so ya émission na pour tout ce qui ça au beta il solo mo que pasteur wana
oyo akufaki alingaki a initié yo pe olobi pe ke na ko initié wani da ba je mo bo esa ma pour que basa ya étoile na yo mais on a refondé biso ce ko kubi ko mana éviter. Bon, ce monsieur avait un vieux comme je disais un vieux que je respectais, que j'avais beaucoup de l'estime envers lui, mais seulement que ce n'était pas une personne que je fréquentais. Seulement ce n'était pas une personne qui est banaginaïe. Tu as une bonne relation, non. Un jour, on a vu Abimelinga. J'ai Abimelinga. Tant que Abimelinga, il y a que non, petit, il y a passé le mot, il y a passé le baradé. Quand tu le venu, papa na suka suinga to kutna mutu kana ye papa to tamboli ay ko mangé panaye na beta li sur la gauche droite té ngana vie to vandi ko sala mo elité wani na vie viande we be sanga sko makambo petit so yana ba leki ngana bangaka ba leki ngana ndi maka ba choza na kati ko sana lo kwa nzambe petit mo kufa pauvre na ivie na yo tala tokena kumba yo petit ofungwama eleki le coup de dé ça dans son moto ngana longo mutu kana ngana ekolanda yo tie pa na yo na mitu na question ngabi vieux ya ko lukanga tina ndako na ndenge nini j'ai trouvé ça louche et suspect ozomona or njoka via zaraka na liste basenga gae ba pasteur ba la sacrifier ozomona dès quand je suis rentré na butu nzamba bimelanga na ndoto c'est comme ça que nzamba ne ko pianga ba détail nyonso donc le numéro vie na supprimer la tienne liste noire. Je connais beaucoup de pasteurs na obakanga na ndolo. Obakanga na ndolo, à cause de côté arrêté na ndolo bakanga na ndolo. Quand il est sorti, à faire la plateforme na ye, na barumbo a consacré à président, ngatianga le secrétaire. Mais après 3-4 jours, na zo ba document que nous sommes c'est là a finga ngai. Mais c'est clair, je ne peux pas travailler avec toi. Quand tu es sorti de la prison, il y a un rythme il a compris que so il y a même rythme, on dit mais sauter. Pour pas avancer à Salaki. Mais à chaque fois non, bolimbi ça, na bon mutema tout ça. Passer msuki. On pas vraiment que na oyo. Or le kuta riz. Prophète donc le kuta bon ma tête il est makam na ye. Ah bon? Dès le jour où il a compris ba cherche wana. Kuiti. Il y a des secrétaires. Ah bon, tu ne vas pas bon, alors ma caméra, ma mafia. Pour preuve, bah, tu penses que tu es des ans passant. Bah, tu as la coupe, mon type, mon pasteur. Bah, tu as moutu na goma mbongo. Pasteur, on a payé coupe one. Tu as na goma guna boye. Il y a bimisi 15 000 dollars. Azuna 15 000, a bien passé na 5 000. Il y a eu 10 000. Parce que ngande mukolo kopo obenga 15 000 5 000 dollars 10 000 ya debi yo bi ndenga bimisa ka mbongo na poche mutu po bimisa we bi na bimisa e bi fosine bimisa yango za 5 000 so ga makasi falo bimisa ngoyo moko nde pasteur wana aya go pesa bana matete mbongo api bango mbongo bakelo saboter église na ye. C'est comme ça, tant abimi abimaka na tant ina rythme que no abongoli mutema batu mwanda ba même ngondima ye escroquerie abimi lisusu abandele comme les bongo amité nde tango abimi ayeko na media ko na bongoli mutema bolimbe c'est en partie quoi parce que moi gloire bana ko ya mwanda bato on ndimile mwanda ayeko bete so shit pour anini tant va faire comme na muninga alegele muninga pe ba voyou mbongo basabote bage basabote église yebe buzoba mayele buzoba api afuti la police mbongo baluka ba colonel wana baganuka nga colonel monde mutapota diswana babiaka biso mbongo po baliaka mbongo moko boye et yeba ni lisusu ba peut-être décourager so obet même les solo ou trop bête obi que et ba jeune mo ba ça que so ba nimba initié yo
parce que la soie ba étoile na bino comment ce qu'on confie autant peut-être du tout à l'heure là. Oui, il y a un problème. Il faut beaucoup faire attention. Je pense que dans le domaine il y a initiation, même bandeko bana banga mwana be mamna lo ba oyo. Si tu n'as pas un bon maître, d'office à exploiter. À utiliser étoile. Et dans le domaine qui bonzam et ça y a mokili musique ya mokili na boto balé. Na domaine ya bonzambe proprement dit. Na ko utiliser étoile non ndenge nini. C'est na lobby que ba pasteur que ba voilà pourquoi je dis. Qu'est-ce qui se passe quand je dis nangambu wana? Et dans nangambu wana. Ça veut dire que ba pasteur oyo ba kota ba magie. So balimba initié yo moko le kambeka, c'est ça? Si ada ba senge sacrificeité a initié yo. Mais so ba senge sacrifice a olekisa. Na ndé milana au fond na ko initié yo. J'ai connu un pasteur wana bateka lupango. La nanga malam bateka lupango. Ba famille telebeli papa na pasteur. Ti pasteur no mona mystique. Mais ils ont été Zamba batté kaka parce que boyo simbate na luganganga na kanganzoto ozomona les jours nyata nda wanganga de les jours akufaka cela veut dire quoi au trahir Nzambe ozomona tangu yo musala Nzambe OK ko sala alliance na diable de fils couverture spirituelle aux araginango ya bonzambe elongwe. Si tu as des comptes à rendre avec les autres, bah on soit facile. Ceux qui m'ont besoin de sacrifier yo, parce que non bon tu as trahi Dieu. Faut pas ça même pour que qu'on utilise ba étoile, il y a baninga. En fait, il y a quelque chose. Même dans l'enseignement, quand nous donnons des enseignements sur les destructions des hôtels, les alliances, patati patata, et fait les maka ndengeni. Mon état ok pas ya pasteur ce qui a initié yo tango ke pa mutu et pas yanganga ozo kisi et pas ya yanganga nganga wasala nini abosengo sacrifice sacrifice abosenga yo et la mutu wana il faut sacrifier akufa so akufi yo ozo esprit na ye to étoile na yo basani bani ko salela yango. Ah bon, c'est comme ça les salemaka. So va sacrifier aux esprits na yo de étoile na yo ba mosala la yango mais yo kufi yo kei. Donc tu as deux choses na kati la Nzambe lelo, tu as kisi, tu as mankiona. Oui, continue mankiona faut miracle na kisi neti ami moko. En tout cas Nzamba sungai ndeko wana bamba sala kande nini parce que kirimo bimba ngana ebi église ko faka nini yako tsa église awo batu ba ye plein après inene kufi alongwa na matonge agena limité so bandi batu ba ko ya plein e kufi agena lemba bamba sala kande nini bako kende alagi na télévision à sa émission papa bendi batu non ayamba batu mais mikolo avant na grand hôtel ozomona apita musuko mingi bongo. Alors qu'est-ce qui se passe ndenga zawana tu as un rendez-vous na mutu akobengisa ekuna tangu mutu akoya mutu tangu sona restaurant tangu mutu na babengani pas mutu zo na nzela azoya azusko batu na ye atie bango ba sécurité bayambela ye mutu wana tango mutu akoya bayambi bakotisi na kati ya salle tuna restaurant tuna salon paf oriye akoski ana chambre na grand hôtel ana chambre nguna te or ani ta musona piscine azuka chemise atiki kuna ayata musona single. Ah bonjour sur la sœur intel, sur le frère intel. Ah ben m'excusez,
j'étais en train de prendre quelque chose, on m'a informé que tu es là. 2 minutes, j'arrive. À côté, à vie, j'ai mis une attique dans une côté piscine, à la tiam, yo kasakini, à la chambre. Tant qu'on voit yo kasani, on doit foutre ah, au moins la grandeur, les motos peuvent se rendre à bouer, à n'enalar. Tant qu'on monte dans 50 000, 52 000, 53 000 ici, t'es au Pessaï. On va passer dans un système qui est non avant un hôtel du fleuve, avant un grand hôtel, et là influence pour que va du Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien que suite non c'est la deuxième numéro et que ça to bengi sur sous bonzambe na bonzambe les offres na bande bazola na biso. Prochainement to yamaso pasteur David en me un peu au soko service na mozino ba condition ni ba pesa na ba pasteur ba kina aussi ma baki pe ba retourner ni bazoaka bien aimé dans les saints comme la souka lilo ba nino ko ba na bande union to ba na biso du début à la fin votre message papa. En tout cas au peuple de Dieu Nzamba Pambola Bino, je pense que ce n'est pas pour rien Nzamba à préférer tout le Bamakambo yo et yo Kayango. Si Dieu a permis de comprendre que ma Bézali, au bon de l'Enzambé, Nzamba a orienté yo au Kende Wapi, aux Ala Wapi. Cause à la fanatique, il y a postérité. Vers la fanatique, il y a Nzambé. Simba bilaka Nzambe, bilaka Nzambe pour la rater, bilaka Nzambe et Koufakate. Tout ce que Dieu t'a dit finira toujours par s'accomplir. Mais le plus important, sois fidèle envers Dieu, ne trahis Dieu jamais dans ta vie. Qu'on voit qu'Nzambe te confine de l'Nzambe te, Kangama Nzambe, ata passe, ata minyoko, ata nzala, ata gozanga, ata kolela, Kangama Nzambe, Nzamba ko pambola yo. Nzamba ko tumbola yo, Nzamba ko salelo ya mingi. Nzamba toteya azali solote, Nzamba salaka. Soki na sena moyao, batu bazate na likolo muto azali. Soki luki Nzambe na vie, obeleli Nzambe na vie, Nzambe akosala. Tika bitambola tambola, sois fidèle envers Dieu et Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Votre numéro de contact n'a abandonné tout bazola no ba o bazana poste il y a prière au côté en contact peut-être que mituno to tunyate par bazana poste ya royer un peu plus sur ça. Oui, mon numéro de contact est à plus 243 82 850 22 plus 243 82 850 22 église Oyo Tozo Kamba Nzamba pesi biso na Salontomo eza la mission mondiale site de délivrance na Mokuse Mimoside ezwami na commune ya Baumbo na avenue Aviation 2 numéro 2 ta muso mona na télévision bi c'est le pasteur en église à Monene. Oui, eza église à Monene par la foi et lobby te dit que toko côté d'extension partout dans le monde. Mais nous sommes encore juste au début. Tout le monde a Nzambe, écoute, nous avons dans la procédure, il y a construction. Dans la procédure, il y a construction. Ce qui nous va toucher à Gogo Bengabiso et à Gogo Pambola Biso. Nzambe a resangate ko Pambola. Donc c'est juste ça. Nzambe a Pambola Biso. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Merci à Arnaud Kamane qui était derrière la caméra. Qu'on se retrouve la semaine prochaine. J'espère avec le même plaisir. Bye.